Passe oyo omona ngamba mwasi lokwa yandi ngamba mwasi atiki bana na ye misatu atiki kaka boye babi ba remarquer moi ba bilo moi noir ba tache moi salami donc ba ko rappel kutu ko expliquer on te wana ka batunde bazolo balo ba famille batu kutu te pour famille na na famille chrétienne et puis bango baza ba intellectuel ba rolingana no bazwa rapport et pas ya médecin pour ba confirmer ce que ça poison to poison te pour na yokaki bat ba balo ça poison ça boye ça aussi c'est un peu ça là mon aïe ba mon aïe quand même moi noir exactement ils avaient moi noir et tout na babilo ndenge salaki batunde bazo raisonner que ndenge ba noir nde basali ba noir na ba maman biso ba yebi nde basali sa ba poison nde balobi ke eza poison nde balobi ke eza poison nde balobi ke eza poison dans monde na biso yebi ke renya un peu moins trop dans la santé qui ba place na zo tia lokolo ezo za la penza ezo pesa melanga te po nzamba loba place yo tia lokolo il faut pesa melayo parce que quand tu vas quelque part on sentait que ezo pesa melao te je me suis dit bon que je me mais naza so natali vidéo wana nazoka neti comme si elo mo boy to ebite na yana dina lobela ki ngo ndenge ni parce que abandai kolobango souvent apenza ok na chaîne oyo boye mona ya moko za négligé ok na chaîne oyo boye ok ne boye na za un peu na yo wana nyonso place nyonso 12 ezala na onka nga loba eloko na maîtrise na exact donc na minute oyo moto akoki expliquer biso bien eza moto oyo andi na explicaki na bato bazali na fête wana bayebi soki animaki eto animaki te mais juste là pour l'année peut-être fait en non to l'année peut-être wana likolo voilà ok fête muta fête wana na photo na ye moto ya fête a mwasi te mariage penza religieux na monaki na photo tantine moko boye pe ya bengisa na ka bango bato pe bazali na table biso beto yebi na biso te nde yo ko sala que alobi te problème eza te na akepe fête tant ake kuna babi aliaki te azwaki ka ameka buffet tant ya ndi nazongi abandi oyo kap libumu passe libumu na ntongo ya dimanche to tobolembu abandi osanza babi asanza eso mpe babiloko noir publication lokola ba Laura tendance eza ba TFB ina Laura basola te Laura publier ndeni Teziana Laura publier ndeni bosola te soki lelo Laurent tendance à postaki te manika linga za niloko oloba te comprendre ngo manika linga yeba te que peut-être bazaki binemi lundi na hôpital nde bakene na kati ya taxi naza raisonné ya dini nanga naoka nzoto malili parce que tozalai na na dini akei baokende malobe limwe malobe eza te ocomprendre moto auta kotika bana ntango ye aoki malaise l'état bazwa ye bamema ye na campus kaka na nzela wana kaka route oyo nde bazokende mutu moko maloba ekatani eza esu te akomi komibwaka na kati ya taxi bakomi mpe campus ntango bakomi campus bazwi ya na dini bapesa bango mwa mobali moko na basi moye batombola ya na dini la big mama mboko batombola ya na dini boye bakokoa te batombola ya na dini me baforce kaka batie na li baremarke ke asubaki babi te faut tochanger baya babi te kwa toningisi ye mwa mingi totike nano après ntango bakwe bape bango mpe chambre bazali na bango mpe bien bamo baye oremarke ke elle moko AVC esalaki ye nafani lisu babengi nga balobi yo mamo international asali alobi baémission ya mobile na ye attendez mamu oza yaya se respecter makasi ya nanga muto bo banda ko critiquer lelo amowei
Et ça koufi ya yo kuto ebite so banani ba osala. Ya ye kutu presse telemi. Ozola nanga barezi. Omoni liwa ndeko na biso Nadine Turbo est interpellé na bino batu bana libana ba diaspora. Il faut interpeller bino. Tota mwaneni. Na babilo kaboy mutakufi même pas kutu makama yo zara kuna. Okundoli ba makama boyo yo ye dozana maîtrise nango te. Au bandit koloba n'importe quoi. Afrique du Sud, non? Bien informé, ça n'a pas que as informé madame pété. Ok. Pour y avoir une analyse, dans je serai chez wana. Na lobby hein. Az, omoni muto yo oya za cassage. Na fingi ete po ngai non na yaka na finga na ngati me na ngi na mekana nuko meka kote ya ye. Po l'équipe te ya ya. Oui, moi m'tabeta mona ba kolo la bini. Ezamba la liboso afina nga depuis na banda na carrière mamsuye na bandité. Oui. Vous comprenez? Ils ont la télévision, ils ont internet, ils ont la bandité, ils ont la BST. Voilà. Alors, nous avons dit que au salaire nous d'abord vina oya bien, au salaire analyse nous ya bien. En tout cas, koko suka nous kawana. Moi, Nadine Turbo en tout cas, te répéter. En tout cas, pas te répéter. Pour te saper na batwaza na bafri, tu dois pas saper bien information. Alors, moi, il n'est pas kufina, botika na paye, azaki mutabarankin te. En tout cas. Turbo azaki mutaba ranking te botika la biso ye to kunda ye na kimia po famille wana ezaya kozoka oyebi muto ba yebi ke azu tanta une semaine ya robele zarande mususu muto sali accident akufi sur place ezaka ndenge mususu mais muto boyoki ye na robele te bomoni lundi a telemi mardi ba yebisino ke akufi za na place na biso ezasko na famille na bino mamu makama mobala Nadine Turbo yo sani naliwa eye kosala nini peu importe baboya na te eye koluka nini na kati ya liwa oyo o Nadine Turbo koma bisenga senga est-ce que ye afandaki Nadine Turbo abenga epati ndelembo Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makamambongo salango awa. Nada, agence ya transfert na nzela. Ce n'est pas possible. Nada, mwenye mwenye fimbo. Au piso tu me partage avec fou. Biso ba ka biso ngo na ntila. Kama yo te mwenye ngo ya wasi. Yo na manje to yo kwa baraka. Bana okatanga pe bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke to sala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya consul est gratuit. Au moni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert en bongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Oko che. Bazui. Ceux qui pagent na bache. Bazui. Bazo akaka. On sait jamais. Yamamini. Toki. Vamos embora. Pangilomba kwanzali. Yandikana ebima ke woso. Epangiambe. Ufufamo. Wale bisola. Vamos embora. Vamos. Bienvenue à tous et à toutes, mesdames et messieurs, fidèles amis internautes.
Bonjour, bonsoir, grande et majeure de vous savoir, très nombreux devant vos postes téléviseurs. Je suis Barési Baza, messieurs les journalistes, le vôtre, toujours dans le compte de vous apporter les actualités, les informations. Aujourd'hui, je serai accompagné avec une consoeur. Il y a télévision et puis il y a YouTube, télévision en clair et puis télévision en ligne. Nadège Kimana, Moko Bazala P++, na fait Nadine Turbo, de fin Nadine Turbo, Wazaki Koulou, tout concert, puis à Ngai, n'habite ce pays à Nadège, tout n'a pas de question. Et puis par rapport à Lemba, Nadine Turbo, Zana Lemba, Nadège par à Lemba, donc Bazaki Penda trop attaché à chaque façon, Lemba, au moins, mon ami Nadine Turbo, Nadège. Alors, mon aki Nadine Turbo a Tika Kibiso depuis le lot jeudi, depuis mardi. Donc, Azan Anzota Malili, Azaki na clinique universitaire, Balongoli, il paraît que la morgue il y a quinoise. Alors, tu vois, il y a un programme dans ma belé, et puis ma cambe bimi belé, et qu'on nécessité Nadine Baboka qui est, Nadine Banda Kolinga Esuste, Nadine Mususo Akene Kosimba Kisi, Mususo au poison. Oh, bah ennemi na ye donc makambeza est belé. Nadège vu qu'azala qui paye wana na Nadine Turbo à tout moment et puis tout le monde Nadège pas qui parmi bateau balela qui mingi malgré tout le monde présence à Virginie Manganga d'ailleurs au lieu que image on a illustré les biso tout mais un peu que sur le tout yeba c'est quoi au juste la spéculation et ko bima belé tout autour il y a liwa ya moto de on a si ma caméra sur cosa d'accord nanga font la biso pour dire déjà bonjour et bienvenue et mes sincères condoléances Nadège Kimana. En tout cas, bonjour à toi Barési Baza, merci pareillement aussi à toi parce que toi aussi tu en fais partie. Il y a presse, oui. Il y a presse, mes sincères condoléances à toute la famille presse, Nabino Nyonso, pardon, Bozolanda Biso et Nabafan Nyonso, Nadine Turbo. Donc, Baoba Lingaki Nadine Turbo, en tout cas vraiment, Baoba Zana Libana Mboka, courage. Et ça qui est donc ils ont les logos tout au ça là ils ont consoler famille compatir ensemble la famille mon pimba c'est un peu ça. Voilà Nadège Kimana déjà au départ liwa to sango il y a Nadine Turbo et je vois qu'on a écouté la Kyope wapi. Voilà Barési Mikolo na liboya penza koleka taka yoza mwa mama ngana la Kyope ke Barési za mwa mama mais le kaka to na mekaka ko forcer parce que na kama makambe belé ezoloba manasima ya ndeko na biso moi si po isa kufi que son homme repose en paix nga téléphone kando yebi ba courant na biso nde kendaka tout ça na habité na kanga téléphone nga na la bongo na charger téléphone donc na kangi nzoka à partir ya ba 5h déjà 6h bat bazo binga na téléphone na téléphone ba bengi parce que on doit la répertoire ya Turbo parce qu'il fait ba 5h à partir de 5h30 6h ba bandi da ko benga ba répertoire ba tout ba banda rota non na répertoire ne pour na ko yebisa baninga mususu que mon kaneza na ba vertige wana ba tenter ko benga waya na kiotika pe moi na école na habité Jazz Kavulu a bengi Virginie Manganga a posté bato bazaka na numéro ya Jazz bamoni mais likambo ndeni ni kimana pe to moni a posté ba koti e pa nanga bamoni te aseke kimana ayebité donc to mekana obenga nazo fungola ka téléphone bona za na 13e on a limité notre camo na classe na fungola ka boy ba message ezokota Ridi abenginga kimana ndeni bien boni côté na ngabité ça va oh makamni nazo kanga makamni kala tongo bobino pe bata TV boninga ka ba makambo elo ezate ya tona biso pepe mokilon ka bona rythme ya RDC tout est vieux rien n'a changé voilà abi mais non ne me dis pas ça Nadine Turbo azate akufi na be aboniko yo mona en poisson d'avril tonine yo yebisanga ke Nadine Turbo azate akufi ils en sens parce que Nadine Turbo tout solane tout ça ina lundi mercredi non tout ça qui n'a ka semaine wana wa kufeli te tout ça ina semaine où tu koleka semaine passée ngapi tout ça na dina wa tout benga na benga ayo na oke kutu maladi te yo bisanga nite abi Nadège ko tsamu no makaste ya vérifier na katemba mopa na zui téléphone na ngai na bina benga appel normal na bengi na numéro mo wey OK et sonner une fois deuxième fois mutayambi et puis bango na yena ba grande sœur ne ba loba net mo ndenge moko
tona oki bangomba moko ba yami nga Nadine Turbot nabi ana ngai boni yana akufi na boaki téléphone mtaloko tele nga garçon moto nabi seke ya solo na banjo lela banda lumete tona komi na fikine nabi na benga Virginie Manganga nabengi Virginie Manganga bisinga leki na nga to bandi sukolela ezaya solo na de koma na nukuna nga bina kekuna nanjo mona siko banjo benga nga ba bébé Bercy et tout nabité na koma na okuna na yeba pe juste nga na oyeba te bat ba bengi mais to koma na sur place na yeba la kini ni ponga na ko yeba te puisse solo li ata ki na sa maladie te voilà na yo koma kuna na kutilile mbatombe mutaza mutabatu na komia na kolela entre biso to ipetelo ni saleni e bomaki tozo lela kaka okuta na mutu bosimba bandi kolela deta to komi kimia na pusani pembeni na tuna bayaya ayaya est-ce que ça kini na bitene Nadine abilité ya Nadine abilité na mekano ko ya no la batu ya Nadine abilité ya Nadine azalaki bato bazalaki na place ba osa manzaka ba monaki azalaki en forme muto amakiaki ye amonaki azalaki en forme na kwena bango tant ba uto sale manzaka ba olekana grand frère mon otanga komote pour nous préserver bazaki na copine na biso moko ba pusani nushka ya yanga lobi turbo ouais pour ba benga ya mo big mama boni bien petite nanga na lotelo mabe ya lobi ya mabe so ya nini sans fende zala kaka bien na loto kufi bien babi toute révélation est condamnée na kombo na yesu loko izatabi amen ya nga zaina terrasse ya zaina akei wana bazaina copine nanga wana babanda ko benga ya Nadine kwa kende fête en tout cas penza batiaki pression ezaki fête nani bon ami et connaissance hein voilà. Ils a hormis à presse voilà ya Nadine abi na akende katanga komi na ndako mwana kangaki clé à déplacer kangi ndako akena clé pardon ya Nadine ya bandu ko luka mwana toi mwana ya bi maman ne pas on reste à nous hein habiter je dois partir ne pars pas à la fête maman on reste à nous ici à la maison tu pars à la fête pourquoi Moko nzamba lobela rabatu tantôt d'une autre tantôt d'une manière il y a une kuta nga beta mona parce que a wumisie déjà pour azaki précis voilà azuit nini oyo afungoli akepe fête pe lekaya nango kuna ndenge lekaki nanga na yo animé azaki animatrice à soirée côté musuto kanetse il fallait qu'il animé côté musuto yo kino moni na minto toza vraiment nga loba eloko na maîtrise nango exact donc na minute oyo mutu akoki expliquer biso bien eza mutu ya Nadine na expliquaki na bato bazali na fête wana bayebi soka animaki et toi animaki te mais juste là pour l'année peut-être fait en non to l'année te toi non likolo voilà OK fête mutu fête wana na photo na ye mutu ya fête a mwasi te mariage penza religieux na monaki na photo tantine mo boye pe ya bengisa na eka bango bon bato pe bazali na table biso beto yebi na biso te nde yo ko sala que alobi te problème ezate na akepe fête tant ake kuna babi ali akite azoika ameka buffet tant ya Nadine nazongi abanjo ka libumu passe libumu na tongo a dimanche to bolembu abanjo sanza babi sanza so pe babiloko noir nga sala été toyoki kana matanga nde bakambelo ba maebele asanzi babiloko ya noir mais azali ne mwanzo to bien mutu pe ayaki ndeko na bamo pe ayaki dimanche basalaki na ye fallait quoi so pe bilamba biloko mwa bongo eyo sake ya Nadine abi abenga so pe bandeko na so kanzo to bien te fona kende hôpital lundi ya Nadine la mukine pe biaki otika mwana na omoni bypass côté résurrection te bypass église Salem voilà. École Salem ce qui otika pe bana na classe aller retour nango azonga yoka bien entende abayaki osa ki ba mema ye ya Nadine hôpital mais moi matin kutu moto aki otika bana na classe donc azaki bien mais moi ba malaise mike oyeba te ke lo mo ko komela biso voilà et au sala que ba memi en hôpital
lundi na hôpital nde baokende na kati ya taxi naza solo raisonné ya dine nanga naoka nzoto malili parce que tozalai na Nadine akei baokende malobe limwe malobe eza te ocomprendre moto auta kotika bana ntanga ye aoki malaise l'état bazwa ye bamema ye na campus kaka na nzela wana kaka route oyo nde bazokende mutu moko maloba ekatani eza esu te akomi komibwaka na kati ya taxi bakomi mpe campus ntango bakomi campus bazwi ya Nadine bapesa bango mwa mobali moko na basi moyen batombola ya Nadine la big mama mboko batombola ya Nadine bo bako te batombola ya Nadine mais ba forcer kaka batie na li ba remarquer que asubaki babite photo changer ba ya babite tous quoi ton ingisi moi mingi to tike na après to tant ba ko ba pe ba on peut chambre bazana ba on peut bien ba mo ba yo remarquer que elle moko AVC salaki kane ba kebongo mbala moko tango esali bongo batikali babandi osala nde ezalaka ifo oluka bamédecin baya babanda koexamine mutu ifo bapesa bino mwa liste mo ya baexamen oyo ya koki kosala mpo babanda kolandele mpo ezaka moko oyo ekoma urgence yaya mardi na ntongo ba 5 heures ya ndi nakufi hotel kaka ya maladi kutu ya quelques heures tokokoloba na 5 heures ya mardi mutu akufi oyebi pasi oyo famille wana eza nango en plus ya ndi en cadette passe oyo omona ngamba mwasi lokwa ya ndi ngamba mwasi atiki bana na ye misatu atiki kaka boye babi ba remarquer moi babilo moi noir ba tache moi salami donc ba ko rappel kutu ko expliquer on te wana ka batu nde bazoloba loba famille batu kutu te pour famille neza na famille chrétienne et puis bango baza ba intellectuel ba rolingana nous bazwa rapport et pas ya médecin pour ba confirmer ce que eza poison to poison te pour na yokaki bat ba loba eza poison eza boye eza c'est un peu ça le mon aïe ba mon aïe comme moi noir exactement eza moi noir et tout na babilo ndenge salaki batunde bazo raisonner que ndenge ça ba noir nde basali ba noir na ba maman biso ba yebi nde basali sa ba poison nde balobi ke eza poison mais jusque là le quoi baza famille oyo baza ba intello il faut baser la médecin apesa bango résultat final peut-être y autopsie pour ba yeba si et seulement si eza poison jusque là tozana okawana barizi voilà merci Nadège na moi idée oyo fongoli biso na public ba kotala ope balingaki big mama presse mboko oyo Nadine Turbo Malalu c'est ça Malalu voilà donc paix à son âme voilà na uta kotala dernièrement et pas ya kulu tuna biso chic monde ba propos oyo Nadine Turbo andolo ba de yo kulu kila biso ango on ressentir que Nadine Turbo apparemment c'est comme si tokolo bande ba liwa ce que zolanda yo qui peut prédire en fait par rapport à dire on a il y a le que ngaba rejetanga ngaba tikanga ngaba tebele so baza pe mena ngoma muto mi mona extraordinaire balangage bando kende kaka na ndenge moko boye te presse ngo ya bino ya ba TV ngo ya bakuluta ngo ya biso quelque part sur le lot YouTube on mona mo ba mindondo to mambo belé c'est que to be uta kuna biso to hérita parce que hiérarchie ngo ya ko kitati na descendance Bazima misuku tetambolinga. Tu sais dans la vie to négligea mutu te na mondo. On a loba toujours na mutu abandi télévision lelo. Na mutu abandaki hier biso toza misoka presque ndenge moko to abandeko. Yango ezo sala ke biso pe to telema po to tala likama na din. Mais naza so na tali vidéo wana nazo ka neti comme si elo mo boy. To éviter na yana dina lobela ki ngondengeni parce que abandai ko lobango souvent apenda OK na chaîne oyo boye mona ya moko za négliger OK na chaîne oyo boye OK ne boye na za un peu na yo wana nyonso place nyonso 12 ezala na onka mais azaki femme forte koloba ba camarade et tout na monde après to za na baninga te mais au moins to koma na biso moi famille voilà. soit to zati voilà
place ana na difficulté ya répondre yango. En tout cas son ota la vidéo wana nde bande nyonso bazwi yango déjà mo extrait wana nde batali omona ke mutalobi ngai batu balinganga te nga Nadine Turbo nazaki délaissé nga Nadine Turbo nazaki boye tobo sanate Nadine Turbo azaki femme mariée et mon père atika kibiso pe presse mo muke akene no foyer na ye ayako zonga na foyer parce que mobali andimaki ye a soutenir ye na musala na ende ya Nadine azonga ke ils aura temps ils aura vraiment temps ya ko mesana lisusu talaka so ba suspendre émission na musu na télévision pendant 6 mois 7 mois au bunga batpe ba mise ba obendo bengo souté voilà tant ozongeli lisusu lokwa émission ya sika comme dans ezabongo moyena lo ba ke ba ndeko na biso mususu ya presse parce que moi aussi j'en fais partie ya makamba presse que azala qui délaissé bon na habité na sens nini mowe ya lobelaki yango mais on est une famille et le konga na kokate bariza moni place mo kulo mo benganga kimana ya ils ont la place monga dans na chaîne mo boy mais ya kana ocha mutu la ça cahier de charge no peut-être isimbe pas na yo na oya omoni peut-être ba cahier de charge ya Nadine na oyo ya émission o bat bande ko luke bande ko pesa te yango peut-être ezaki bona habité mais ba toyo soka ezala ki bongo ke voilà na répondre na ndenge ya ko voilà mais ce qu'on a ngina ça soka za vraiment quand ndenge ya Nadine Alléluia qui a délaissé c'est pas gentil. Tolinga te komona na ke bino boleki baninga non mutaleka mutu na monde après ça na été makamono sotanga na inato na ifasik to na pic yango na ka biso penyo so tozotanga ngana tanga ki hier yango mwana aye sikoyo awa aotanga ngolilo donc ça ne sert kutu à rien ya ko tchaka batu hein que na grandeur mo boy biso toza na grandeur ba wana baba leki babo yango ndezo boma biso lelo ki lelo yango ndezo boma biso mais ya dit na zaki yaya moko abande ko yeba te o leki oni andozo mutu no son master ici faut fanda ka yo comprendre en tout cas azaki aimer na baleki ebele donc on a copié ça ka conseil ça aimons nous vivons tolingana pour de vrai tous à la hypocrite donc problème na ngeza yango na tous à la hypocrite to milingana liwa ya Nadine interpeller ngana niveau moko et puis na osenga na batu mususu liwa ya grande sœur na biso interpeller pe ba o batikali donc c'est un peu ça ba raison voilà merci beaucoup to que na biso déjà na chute mais to tala non vidéo ya Maniké oyo auto ça na frère nanga Kevin Panala Ketchou ya koloba que Laurent Tendance yo ki reposter Nadine pour anine yo na Nadine bo ande ko lobana Yona Nadine boy bon de toute façon vidéo ezali to mec un peu retard ngo bon Nadège na habité ba binemi ngo to pe ba récitation ngo o Nadine so ba banda ko lobela parce que vous avez pénalisement pas mettre une fois Evelyne Kamolo PSP à son âme a tiqué la émission na yé à un moment donné Evelyne a kenara Angola mais Evelyne a yoka ba makambo tonga o sali tout ça là donc ba belé de illustrer les bisango ba moi mon ke bongo tozo en autre ba moi idée ya Nadège qui m'a c'est parti play publication lokola ba Laura Tendance président ba TFB ina Laura basola te Laura publier ndeni Teziana Laura publier ndeni bosola te voilà de retour Nadège qui m'a total on a yo na habité yo zaki penzana na Nadine Turbo ozalaki penzana ye je crois peut-être kozana ezaka ya kilelo te peut-être depuis bakala et tout na habité ba rendre ngwa zaki na ngoto peut-être ba ningano ba delesa ki kota ba bi Laurent Tendance ba ndo société pe na publication Laurent Tendance tout le monde a comme ennemi na nga so na benga ki atama na so na ba na boye na habité zaki ya blague mambo solo pour Maniké le tika ba na ko solo la te na habité impressionnant na encore répondre non boye Maniké ozano mutu peut-être pas sobiso même si tozana ngo yo zano te yo télémélica o yo moni pas Laurent Tendance mais ko banda ba Laurent Tendance bato ba pesi Nadine Turbo guana yo ya ba on ba bendi Nadine Turbo baza soki pour information na e zana expliquer non nunde bazalaka maman Moura ka moko Moura de la presse maman bango ya Anita Laurent Tendance oto benga ya Pichuna Big Mama ya mboko yo Henriette Konjinga. On a choisi Bengambe. On a maman Moura. Na mona une fois dans la costaud. Ba rande mona ba Big Mama. Na ba Laurent Tendance. Tozui na Virginie Manganga. Bazala bongo. Ce qui lelo
Laurent Tendance a posta quitté. Manika linga zanelo ko lobate. Comprendre ngo? Manika linga yebate que peut-être bazaki binemi te. Ennemi on nga ko expliquer bato. Ennemi oyo ezalaka nango ngana leketu. Moko mamsusu pe bobebani na bino. To yona leketu bobebani to ngana ta na mabedi to bebani to na business. Et ça, il y a éternellement. Et ça peut-être une discussion. Je suis par téléphone, je suis et ça, au lieu que parce que Kolanda nani Laurent Tendance a posté que aucun n'enga loba to mesana to utimbo mwana to zokola. Donc bazana makamuna bango ya ebele. Comment on a katé so muta komi ennemi ndaza ennemi na non. So le bibongo bon Ariette Kanchinga. Je peux tout le monde poster na habite so. Wana camarade na ye. Poster qui? Camarade na ye. Bango nyonso ba camarade na ye. Donc ba famille nyonso singebe na mekata na raté. Baza baninga. Ba welela ki elo côté mais ba discussion mo ba incompréhension na biso ba si place les alaka ba yo kana na. Et ça là qui sont bambule belé. Et ça là ki mbula kuté, ça là mbula té. Ba ninga ba yo comprendre vérité après de mamsu ba. Yo ki ya loba ki ba ninga ba komoso. Et ça que mamsu discussion mo ya mukie tuni se ezanga raté. Ah tika nga pena fana nga mo ba kamana mo pena ti ba comprendre nga té tozo se comprendre té na pe mananga o ya pemi. Poto pe makamele kaibele zoba facture zoba nini botan ya robenga ata so bozana mutu normal au mona ata mamsu ya robenga ata membre famille so na biso ke ngana grand frère nga mamsusu tozi auto ke ni mamsu 6 mois na to solo la te mais total na ba stati bani mais azana tante ake kayu peut-être te rezo ya téléphone ezate wana to lobani kutu mwana mama nanga c'est so azaki mwana mbada na lobaki ya beta bat bakara voilà. Allez-y comprendre to linga te muninga a tsango na pasi nyonso ndeko na ye mamsusu soki lobi akanisa ki avant hier lelo alinga ki abenga ye mais ayoki na sango mususu oyebi paso Laurent Tendance azanango pourquoi te ngaka biso ba congolais te ngaka ko zeloko yo lobi ata boketu premier soto ki place amtakala ezama makama mabebele biso ne to s'affichera place ana biso no mona to zone ngato yebele oni ezala mais place soto tala ngo na bon côté na di bon côté to ko landate na pe biloko eza kota bien mais manike ko rolo ba peke peut-être manike ndalo bi monsa africain tape bango ayebi bango po manike pa mais ngana na mona manike na bango te azayi monsa babi azayi monsa peut-être africain tape bango non na mona bona Laurent te yeba non ba tu faut ba yeba ni ngai kozala muta presse te to longwa na presse leke tu to longwa na pe leke tu na presse ana mona limba ngana mama ba leke tu to na ta mona yebete za camarade business na zaki pire petite mama ba leke tu ngai na lobango tu bano fan na pas ba leketu na lopanga ba leketu to kom koko ba leketu 6 kalobi non boye bokomi bana biso na ba leketu to lia ka place moko leketu zo mona wana ngana ba a neve na nga donc alors maman lekina to zana ba souvenir zo famille kambi to na ba souvenir parce que ba ono so bande ko ya na yebi ba o bazana na lufira na yebi ba o bazaki ki kuna na nini oyo na Laetitia banani ma Rosie que son nom repose en paix ba ya 6 ka mukendo ya koko ba leketu tolobani tozana bana lemba leke tu ata ye na ndenge ya nyinte aye na ekiri ya lemba ba bibo bana ba ya na biso ba cheche nanga baza ba vie na biso ba mona biso nde tozokola ba yebi ya na din amona biso epana bango za biso za avenir bangamelo ya din naza na pate donc avenir kanga mibu na yesu na monde après ça ya mbinga ile kinanga oh leki ya big mama mboko oyo poto benge turbo parce que asala publicité turbo batebele mamusu ba yebi ete nga mona mani kete pichu na o bazolo ba Laurent Tendance afana na lemba mama ba mura azaka na lemba na papa ba mura na lemba ba iget kasongo moko tata mo sali ya mura eza ba masono soto ko banda ko beta te ba Jael lemba ozolanda totala te atako tumani kango na yebi te so bandeki ko nzolisa mais tozala batu pourquoi manika ya kanga mona kasala ba analyse kitoko akapa olobake batu ba meka koloba mingi te parce que to moni to yebi ndenge motema neza ya kozoka te ya ko afficher commentaire moko ya bongo pona camarade na ye peut-être zo soya moni moyen à se dévoiler moninga za na passe to compatir ensemble biso to mo papa et lisusu ça n'a pas de sens neti awa to uto mona batu musuba benga biso famille uta ko silika makasi ti bat ba presque na famille ba yo kanate c'est faux archi faux
Comment est-ce que moto ko kozwa biso ke na morgue Mourazalaki tanto ke naki babotolaki tout le monde ba téléphone ezaki na maboko ya Virginie Manganga. Pourquoi pona ko boya buzoba o esalama mais salami kaka bazoi quand même image bazui image te mais bazui photo mususu ya mowei mususu ba télécharger ngo na Photoshop so ndeni basalaka batie na miniature. Loko la famille ba baza choqué ba yebi na ba ondenge tambola te na presse et soit ki bango ba otuna bana ba otuna ka ba biso ba oyo po ba keno luka muto asalite ba otuna biso mais to meka ko faire comprendre bango ndenge ezalaki en tout cas ba limbisaki mais ba bito ya ko compatir na bango une autre sala na fani su ba bengi nga ba lobi yo Maman international asali a lobby ba émission ya mobile na attendez mamu oza yaya se respecter makasi ya nanga muto bo banda ko critiquer lelo amowei esa kufia yo kuto ebite so banani ba ozala yaya kutu presse telemi ozola nanga barezi omoni liwa ndeko na biso Nadine Turbo est interpellé na bino bato bana libana ba diaspora il faut interpeller bino tota mona neni na babilo kaboy mutakufi même pas kutu makama yo zara kuna okundoli ba makama boy oyo yebe ozana maîtrise nango te o bandi koloba n'importe quoi maman Afrique du Sud non bien informé so na yebiso ke aza informé malamu pete OK pour y avoir une analyse dans ma sur Chewana na lobby photo azoloba omoni muntu oyo azaka sage na fingi ete po ngai non na yaka na finga na ngati mais na ngi na mekana nuko meka ko te ya e po l'équipe te ya ya oui moi mkabeta mbona bakolo la bini ezamba la liboso avina nga depuis na banda na carrière mamsuye na bandité oui vous comprenez eza na télévision eza na internet yena na bandité biso tana biso bataba bezité voilà alors na ngina biso boyana nga osala no de ba vie na o ya bien osala ba analyse no ya bien en tout cas koko suka no ka wana mona Nadine Turbo en tout cas to répéter en tout cas pas to péter pour to zapper na bat bazana ba Afrique tizo ba pesa biso pe information alors mowe ndenga kufina botika ye na pe ya zaki mutaba ranking te en tout cas Turbo azaki mutaba ranking te botika la biso ye to kunda ye na kimia pour famille wana ezaya kozoka oyebi muto ba yebi ke azu tanta ya intimene ya robele zarande mususu muto sali accident akufi sur place ezaka ndenge mususu mais muto boyoki ye na robela te bomoni lundi a telemi mardi ba biso noki akufi za na place na biso ezasiko na famille na bino mamu makama mobala Nadine Turbo yo sani na liwa eye ko sala nini peu importe baboya na te eye ko luka nini na kati ya liwa oyo o Nadine Turbo koma bisenga senga est-ce que ye afandaki Nadine Turbo benga e pati ndelembo ba résultat lo banon est-ce que ye mamu azata na numéro ya Nadine Turbo est-ce ba solo la pe ba yeba est-ce que ba yebani Nadine Turbo ta bandi télévision tila ba couleur télévision ayebi mamango to sala pe en mona mawa bato Nadine Turbo déjà tomola téléphone na lobi ke mamu international pesa ngai tana photo mamu pardon tena na photo ne mamu ozaya ya mbala liboso ya vina nga na desh kimana bato bayebi te ke ba yeba nga na koloba te mais tu m'as fait mal. Tu n'as pas de cœur. Laisse-moi te dire. La grande, tu n'as pas de cœur. Pona yo zwa vie. Pona batala yo, il faut le bela Nadine Turbo. Surtout ya mobile ya le bela na tant que lobela oye talami pona nini tozoyoka balobi makamba poison. Voilà. Omoni journaliste zana yebiso. Na yebite so za chroniqueuse. Est-ce qu'il y a un journaliste? C'est la bébé. Na yebite so za chroniqueuse. Se reposa animatrice, se reposa journaliste. Pour bien comment on sangisa journaliste, comment on benga journaliste. Moi habite journaliste zanani, animatrice zanani, toi animateur zanani, chroniqueur zanani. So pe you nani YouTubeuse, ba comment on va ba comment on pende na yeba te. Voilà YouTubeuse. Boyeba non sens, bozo court. Boyeba analyse ba sala ngobongo te. Kende sur place ko za na muto informaka yo place masula ba te beta maka. Kende ko se renseigner. Se renseigner sous très bien là. Moi mobalo yozo lubanaye azape muninga noté un bel homme. Moi mobile né un bel homme. Talaka big mama mboko, big mama moi mbenga soit telema big mama mboko. Mamsu yo bandoko banda tindengo koma mamsu sata ya papier hygiénique, publicité à papier hygiénique au tika la ça ngoté. Pourquoi? Tu n'as pas de cœur. Hein yaya.
Comment est-ce que muta kufi ba noko kundo ela kazabi eloko surtout eloko so swanga neti yo alobake akomaki ko senga neti asa benga ye na téléphone pour senga ndeye so mona ka senga ki olaxi biso mo relevé te oh yo pesa ke bordero moko bo mamso ya western mwani total peut ya mamu makam kimana zolo base ka kosi donc ezaki ya solo to sala likamto ye ba ezate ke pour total maka non en tout cas yaya OK trop loin. OK vraiment trop loin. Na sengi na yo kata na okobeta le sola na din turboté azala pe jamais muninga na yo azala tala ba camarade ne ba Laurent Tendance ba Henriette Kanjinga hein ba Virginie Manganga bango nde toyebi banzoli sana bango soko lingo yeba information eza mabete yaza journaliste mais c'est renseigné batuna ye ochata main libre bosololi par téléphone et non oya kobeta masolo ya famille ya batu oya kotia biso na ba confusion soki journaliste trobenga yo soki youtubers on a yebi ko prononcer te na yebi te yaya to cesser les faits pardon s'il te plaît arrêtons là faut pas blaguer au moins ngani tinade eza omoni nga mukolo muto no banda oloba nga kuna oloba nga te eza nde batunde ba oloba na place nanga po ba yebi nga na mabete so moni nga na siliki boy parce que na moni bio OK trop loin na din turbo oya osala na passa mité ma famille na e to na passa ba so ezaki ndeko na yonde akufa ki brisque bongo lenza na muki bien mardi akufi ale babandi obeta lisolo ya papa moi aneto bandi obeta lisolo vi na yo linga osepela. Bah résultat ça là non batuko. Vraiment c'est triste hein, c'est quand triste, on parle de même nous vivants na motema de vrai. Yo sa camarade Nadine Tubote, tu peux pas parler comme ça. Hein? Pourquoi on nga quitte ça ba profil là batu trop bas. Net wana wali nga quitte sa profil nga trop bas que muta mo nga lobi n'a pas lobaka. Pour Nadine Tubote je vais parler hein. On comprend parce que Nadine c'était sa sœur et tout. Et puis là je vais wana je vais péter là je ne blague pas. C'est Nadège Kimana. Au comprenant personne devant moi qu'on a vu nos tirs à ça en côté. Attends, tout ce caca bon, ouais yaya, je te respecte, mais côté ancienneté tu n'es pas là. Au yébité. Alors ça la moussa on a pas sabino bon na YouTube, biso za biso bataba BST. En tout cas na ngai pa na loba na yo. Mais na ba fan nyonso balinganga bolimbisanga par rapport à ndenge ba oya exemple télévision. En tout cas ba ebinga na ngote na l'équipe déjà awa ba deux fois non ba yokanga na zo lobate. Ngakuna za muto so muto loba na tia kimia et ça ninga moi mabe quoi. Non, on te comprend déjà. Ça ninga mabe. Donc voilà. Donc la personne qui est déjà presque peu na soka pour équiper la monnaie ailleurs to loba ka moi vite fait. Mais Nadège qui mena lelo oyo bon ça déjà n'engeni en fait par rapport à préparatifs et tout jusqu'à là na habité. Malgré tout il faut pas embaumer quand on est na yo qui pénètre sur les vrai. Bon, to boy na biso ko loba loba po to boy maman zo isu makama ki no loba. Ya zela ka tan corps ba ko programme ko bima a rejoindre. Est-ce que ça monte pour na occuper pour ça groupe WhatsApp pour ça ka groupe WhatsApp on récolter makama pe ça. Kuna kutu ba mi samate kuna ezate. Ba audio ko bimate. Ba rezi. Ndeto mona ya enchaîner. Kuna ezate. Omoni Madeleine na peto mona ndeba audio bana wana eza biso na biso batamitu ndeza kiso che mutazu ya longoli aki apesi po aba humilier baninga mais omoni côté kuna baza vraiment na cœur yo posati na ebite na obosa nde ko kota ba rezinza melanga kuna omona ke depuis banda kitina suka ba intelo vous comprendre baboya na ba buzoba tozana ba internet baza ebele kuna bata télévision baleki kuta télévision ebele bata télévision bazali bamisu baza na comité baza na groupe na comité bamisu baza na comité ça deux groupes comité et puis groupe normal assemblée générale à tout le monde mais décision sur outil bo ekiti peut débattre en biso nyonso pour avis à général na okamba pour tout nyonso ko ba ndenge mo na on na comité pour biso toza na comité biso toza na comité biso presque nyonso na tanga ba komo musute pour ça anonyme biso toza na comité et puis toana ba docteur musupe ba na kati toana ba mususu to tena kati pour la transparence to boyi babilo mususu c'est répété bino ba journaliste TV la majorité pe ba ba leur koso ba yo liambongo nde ba le na oya kamolo pe mais akamo pe ba liaka na bango te akamo ma incompréhension mo ezalaka omoni mutu soto bandi obeta akamo to la na biso apo ngape na za na comité donc na ninga so beta lisolana te sinon te ba otia na mama bon ngana kolo bateki na liaka te to ndeni te mais ngana zwa te na yebi na ngapete bon na yebi pete mais na ngina lo baboye comité autosali en tout cas ba démarche est déjà bien
donc na comité to sali moi ba makambu déjà moi ya bien famille pe ba osa ba makambu na bango en tout cas famille wana na féliciter bango bazui déjà ba pa ya makambu na bango biso to yaka ko accompagner na biso to accompagner bango na o kaka biso to e ko zanga pété na côté na bango mais o biso to nito sala fa ndeko na biso voilà. Donc biso yo ozala kutu wana omona po to pesi mutu nyonso occasion ya ko sala quelque chose na kata groupe pour comprendre que atenga pe na sala pour lelo ko lié lobi na bateke ko la mutu mususu mais e ko ko ya kaka plus tard pour comprendre net mutu mamu soka te ko lié ngana ozana nga awa na ndimite même musu na ko cotiser pona nini totika ko loba loba bla bla po ya dim nga zana ayeba eteke ala muka nzoto makasa ayeba eteke ko matin mardi ayeba kaka ozala solina bana et très bien tel que tika bana classe mais le seulement rapidement moi ne m'en beta qui massa c'est ça ba kretia qui est qui monde zala kabana ba kuluna ba sala banini ba soda ba yepo ba chaper moi bitumba entre la police na banini moi na yeba kita outil entraînement azo zonga oui anda saka ba entraînement azani ka petit garçon azani ba entraînement awa tant ba beti massa so moi ka ba balle perdre ya ko so kaka ba innocent et kretia qui moi muki azani peut-être pesi bima na yi donc bana 3 c'est comme bana 3 de garçons bon, il y a le bosso âge vraiment mais Azana 5e. 5e des humanités. Oui, il y a Soukaza à 6 ans. 6 ans. Oui, il y a 4 causes à la banne. Mais ce sont des garçons. OK. Il y a donc bande konanga doser la programme. Jusque là famille de muteye décidé biso to na sima famille donc jusque là famille na nous epesi biso te occasion ya ko koleka na télévision pour nous pesa ka ba programme bi pesi là te en tout cas biso to sali makam autrement to zo la famille so famille alobi na biso ke eza mukolobo biso pe to ye na télévision to pesi pe mamu ko zano ya na nga to potana biso te mena mona ende na sepeli ndete na place mo lobi taka ngana na mutarando te ngana na mutarando te et puis na nga mutaba beste na nga pe mutu oyo aloba te po manquer ba mikolo wana ngana na ngote so na beto liba kwa kalimbisanga mais na ninga to sala makamu na ninga ba intelo na yebi ko za mayele pona yo ka moi français moi bien donc to ninga to ke na makampana na ndenge sengeli merci vraiment na o ndenge bobenga na makamu éclairci mais likamba poison wana to c'est l'autopsie merci beaucoup Nadège na habité mot de la fin na yo mot de la fin to le la ya na biso parce que biso no toza na pasi en tout cas penza to kanga maboko te ba mécène na biso ba nyonso wana o ba mesana so bozana matanga esa biso pe bien ba to pe bana libana mboka ba musicien pe ba landa presté te ba musicien ba koma pe kolanda ba surtout plus la filé ouais ba ibra ba ba koma pe kolanda alors na pesi bino na sombote ba fungoela biso pe porte ya robenga biso pe koyebisa biso en tout cas toza ensemble na bino boy na boy merci na bandeko no so pe bazo compatir ensemble na famille na biologique na famille presse pe mobimba ba rezi ya lo ba kuteze belete na peska bato nyonso balinganga mbote ba ona beti libaku bolisanga oh Barézi merci beaucoup pour la parole bon en fait liwa ezelo mo ya sermonté ezelo mo ya mawa ezelo mo vraiment ya pasi tu vois Nadine Sirbois Kei c'est une grande sœur pour moi bisler toye TV to bani maramba TV on ba nos a tellement trop nous rappeler nda mona muke hein no tambola na mona na ndeni tambola na mona manque c'est une grande sœur pour moi. Voilà, nous rappeler. Madame, comment mariée? Comment mariée? Voilà. Chers parents. Bonjour à Souka Nazala Nadine Turbo, Ezaki Namatanga Evelyne Kamo. Bonjour à Pena Soukate. Nazana est trop, on a passé une journée jour à Matanga Evelyne Kamo. Et puis, tu refais un fiki, tu fais un awa, tu liaka, tu mets la chez Nadège. Et du coup, on a qui sont en maladie et tout. À Koufi, tu as on a 6 heures jour à Koufaki. Déjà, tu as Virginie Manganga, tu as belé, tu as dit docteur Dekana. Il y a des carabissotés quoi. Il y a qui on a payé, automatique clinique, universitaire, tu as le corps, tu as une clinique quinoise. Donc, tu vois. Et le même jour, tout ça qui groupe WhatsApp pour le matin, il y a Nadine Turbo. Tu côté ici, Yaya, tu côté ici, Leki, tu côté ici, tout, dans le groupe où ils ont. Famille presse ba tout ba na kati mais ils ont un groupe mususu ya comité biso to na kati tous organiser ba obsèque ya Nadine Turbo ma rampeso qui est bien ba contact ba prise de contact déjà ezali donc ma ram nyonso eza bien mais le regret ça que biloba loba na biso to fanda biloba loba il attendait biloba biso eza on a fait to senga na biso mbongo ne ba benga biso ba to senga biso mbongo so ba benga biso so ba nani mais biloba loba ma ram o to yebité information place wuti na yebité na no ramba mona TV na lobina Barézi moyibi na mona te jour monté Baréza yiba mais na kelo balanga na TV azaka moyibi asoma mutu kana yiba mutu mo bembonga sikoka mutu mombo
ça. Merci beaucoup. Invité tout petit parce que faute du temps déjà. Bon, en gros, ça que tous les Lanadi Turbo, ils ont l'euro Yamawame, tous les laines qui mis désordre. Bateau Borio pour filmer boutique à titre et surtout les carambats titres. Dans ce Barési, le même jour, il y a Liwa Laïe, dans le temps à Père Combo. On appelle le temps à Combo. Ivipan, le même jour. Faut un titre au Yachi. T'as le titre, le même jour, t'as le titre au Ivachaki. Mais pourtant, les carambats titres, on te boit quand on te boit quand on met à Zoatian. On a ça. Mais titre après, c'est le rappel. Il y a beau ce que l'on m'a total appétit. On appelle un journal télévisé, surtout comment on appelle? C'est quoi encore? Journal na biso bateka biso awa so tabe ba ko na faux titre mais na kati. Yo ka titre attiré mais au kota pour moi. Yo potala motia ba titre mabe, potala ma. Te follow baké, il dit ayiba kito na ya bon ça da. Botika biloko wana, botika biloko wana. Ça va là. Malobeza ngo fama mingi te TV za kana ngo déjà ngonga. Donc longo na singa ka ke tolela na dit turbo na kimia nio so. Bata diaspora bato ba libanda ba Jessica Bulu ba Laura Tendance ba Maran Kasanga. Ba on peut voir ça matanga kuna. C'est bon ba ça matanga à Paris mais côté na bango kuna mais ba contribution et koya tout ça. Voilà, merci beaucoup Ridi. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là quelques détails sur le décès de la journaliste Nadine Turbo, Big Mama Moko et après Samboko. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Léo, merci à Osé Baza pour l'assistance, merci à Papa Paul Fiki pour FBT. Papa Paul Fiki pour FBT Misalande. Nous avons et là, on est bien mon côté. Ma maman Nathalie Fiki pour donc merci beaucoup. Merci à Yannick Chambagoton Bossamboka, patron Bogos. Merci à Monica Makambo, fille de disque. Merci à Bébé Seignol parce que malgré tout, la matin ramène à Botama le 23 avril. Oh, Botama date mon angai. Ah ok. On a une Nakapache. Ah Nakapache. Nakapache. Pour rappeler la présence. Oui. Voilà donc le 23 avril anniversaire Nanga. Botine sur cadeau, vidéo, message. Et ça là très bien. Merci à Bébé Seignol pour mes cadeaux. Je suis très content. Merci à Francine Ekofo. Merci à Gaël Fundo à Gaël. Merci à Francine Ekofo, j'avais dit. Merci à Chekina Vumbi qui te repétaille. Merci à tout le monde. Viens à Willy Claude Diamata pour l'anniversaire. Ali Karafat. Ah, naïe. N'habitez quoi. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Portez-vous bien. Et bonne suite de programme. Bye bye. Exemple TV qui toque, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore commis à sans périque, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.